Maman est là. Baluka kuna ninga bosu. Ouais. Bandeko nanga Nabanzi kotengisa bonté za tout droit. Ouais, c'est bon. Nabanzi émission moko ndeko na biso Adoyu et que j'aime bien bandai ko sala. Na féliciterai pour l'émission là parce que l'émission là les amis idée nangai mais je dis ma solonde beta maka et ayi ko koma ipa na ye puis na féliciter pour ndinga idaka batu. Les amis émission là dans sa idée nango to sala ngo ndeko nanga Suisse fondation moko na Suisse pour luka ko sunga batu et tout et voilà. Alors, tant qu'on a commis, malgré que nous avons doyu à sala qui a un peu kitoko, ngai na sala pe yango. Maman, na uti musika, na moni ozote ka malala. Ko vivre en doni na malala. Malala yango na teka. Loba mo makasi tala mo. Malala yango na teka ka papa na tangisela ka bana na ngai balela ka makambo nyonso ekendaka na malala oyo. Donc classe abana makambo nyonso tu na malala oyo. Sikoyo nga baninga bazebele bazotala biso. Oza bana boni. Naza bana 5, na bota 7 mibale bakufa na tila na 5. 5 mibale bakufa. Ezaka 7. Mibale bakufa batikali 5. Ok, ça va. Ngai est-ce que okoki kopesa nga numéro to ndenge nini nakoki koya epa na bino epa na yo na Malweka. Naza na kalu. Oza na kalu ka okopesa nga numéro na ya ndenge nini nakoya. Parce que ngai okuta obimaka na heure nini ntango okenda koteka. Nde totekaka tobimaka na bimi 5 heures. 5 heures wana so na bimi ti ba 9 heures nazongi ndako na ye na ye koteka. Ok, ça va. Alors émission na biso tolingi tomeka koyeba ndenge nini une maman congolaise ordinaire, comment est-ce que a nyoko amaka pona kobokola bana wana 5. Alors émission na biso eroya na ndako na yo. Jour wana oza na ndako combien de chambres? Ezaka na chambre moko. Bon, est-ce qu'on peut permettre jour wana caméra na biso ekota na ndako no titongo? Na olinga. Ça va. Caméra na biso ekokena na ndako ya mama oyo. Ekokota na ndako ya mama oyo ndenge mama akolala na tongo ti mama akolamuka tokozwa ye ti ndenge ozokesomba malala na yo ti ndenge okesa mosala na yo parce que après fondation tozotravaille na ye akosala quelque chose à la fin ya émission oyo eloko tokosala yango wana okopesa biso adresse mais lelo déjà tokoluka ta topesa yo quelque chose on s'est préparé déjà. D'abord, malalo combien on y a sauté? Nous c'est Zaboye. Nous sommes des Zaboye, nous sommes 50 000. 50 000. Ah, ça va. Bon, nous sommes à 50 000 là. Le lot on y a comme côté pour 50 000. Si on a sombi malalo on y a surtout à 50 000. On a poser la bise au lobby. Ça va. On peut ça 50 000. Atika malala oyo. Et tout, azonga ndaku, azela biso polo bito kesomba malala mususu. Pour ça la force, il y a tournage au biso to sala nayi. Donc ça va batadia, Matadia zéro. OK, ça va. Alors, on sera combien là? OK.
Comptez, pesa à côté, pesa à côté, t'es dollar et à thé. Comment c'est la bonne? Comptez là, on a fait. Comptez mais là, dollar et à thé. Dollar et à thé. Caballero. Là, c'est un dollar. V. Pas contre bon. Bon. Donc, dans le lobby, il y a une polémique. Biso na journaliste to lingalaka. Émission ezaki tenga to sala ngo na ndeko na ngai na Suisse. Na yesu ko na yeko sala yango ndenge na prévoyaki ko sala yango. Donc lobby to zale pas maman. Mais pour le moment nazo longolé na mkumba oyo. Là oh nyoso. Bo bandolia na bino mala. Ordre, yom to zawana. Yo zala na ni. Na chef pas. Zo malala. Benga bata quartier bazo malala. Et c'est combien puis? Hein? Fais sa mère. Mère, c'est là dans le 31 500. Bon, ça va. Tu peux sur 31 500, tu vas 19 000. 19 000. Bon, papa, malala, vous se payez? Vraiment, Benza, il y a marqué. Merci. Maman, on a 6 malala nyoso. Problème. Mère a betara 2 jours pour 6 malala nyoso. Mais demain, sauver maman. Maman Ndazaboy, azonga na ndako, abokola bana na ye. Maman Ndazaboy, il faut que ça merci. Ça merci. Nzambe non. Oya soye ba ko kuta na muto kuta na. Papa, merci beaucoup. Ouais, Yaka papa. Tolobi boy. Zo biso. Ah, on a ma campagne, papa. Merci beaucoup. Vous avez invité. Voilà. C'est la première fois. Journaliste à Liboso. Il y a social, il y a social à Liboso. Ok. Mon compte à ma campagne à Bagdad. Donc, c'est 500 à la ville là la Mongo. Mais bon, c'est bon à Bagdad. pour toi aussi ça rara, vous filmez dans le ça sanyo. Toi aussi ça sanyo. Toi aussi ça sanyo. Nazi yango benda. Merci beaucoup. Songa benda bien. Nazi yango yango. Moi je suis un serviteur d'État, je suis un évangéliste. Ouais. En tout cas, Arti Oyo, Venabiso, Marketa Boisali, c'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, Batouya Boye, Moutaza social Boye, Baza Bato au gouvernement, faut et soutenir. Vous voyez? Parce que maman a bandé au tambola les lombou les bêta qui va me colambu la bino mo boye binde journée ça. Mais Akutani na journaliste Oyo Azana Bonzambe et Apamboli maman. Donc arti oyo ezali ba arti ya bonne foi, ce mouton na bonne foi ta ko sa lelo ka boyete. En tout cas émission oyo ekende liboso nzamba pambola et je pas promettre ya bien zo kende tina ndako ya maman. Voilà. Ozomona. Eza ba initiative moko ezo senga gouvernement soutenir ba journaliste ya boyi. Ça va, merci. C'est ça, merci beaucoup. Ngana ya te po na ko sa kombola ngana na yebisa bino que eza émission auto sala. Nazo sala ngote pona salisa batu po ke ngai. Eza ke na lingi ke bino ba eboza na poto. To meka ko palper thermomètre ya ndenge batu baso mona pasi awa na kati ya mboka. Bo meka mona maman aza na 5 enfants. Atekaka malala, lelo vous le beta qui a 2 fois et tout. To sisi na malala na ye et puis to rejoindre à côté. To ça la programme, il y a émission au Bogota là très prochainement. Et si kana balon kene na ndaku, na kolala maman to kolala na bino. Ozala mobali. Mobali. Il y a ça papa que garçon moko roya na cameraman bakolala. Place biso to kolala les amis to recherche. Bongisa, bongisi moi place mo boye. Est-ce que muta aider o ebi komoda? Ebi komoni na koyebisa na kombo na ye. Yolo ba yo bisa na nani? Papa ma tabu. Mwana nani? Mwana tabulei. Ebi tabulei wa emba nzambo.
Bandazali ça bazaki camarade ya Didier. Yoka nzembo. Maman c'est voilà. OK. Bon maman comment nani? Maman Séraphine. Maman Séraphine hein. Donc to kutana so to sali eloko wana to sala lobby après batu bakoye bandena nini? Biso déjà dans fondation la biso le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse. To sunga yo. Na fondation to sunga mais tant que batu ba sunga mais nga moko nanu na okene na mona bino et puis malala oyo et bota. De l'autre côté yango 5 to sombi ya 50,000 mais to koluka capital wana mat. Ça va? Kitoko. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez vous habituer à moi comme ça. Encore une fois, merci à la fondation le Dieu de Moïse, le bâton de Moïse, tout ça. Il y a une déconnabition dans la Suisse et tout parce que émission idéologie depuis Poto, mais dans ce temps il y a Pototé, dans mon avis déconnabition doyu à salaki ango pe kitoko, na félicité alors ngamo comme avec kolo idée na kiti na kotambola sikoyo tokosunga ba mama malala tokosunga bato nyonso tu o moteme kobeta neti mama lelo lekaki na nzelo po nzambe tanga la musinga abi lekala nzela alobi mama okomona ya liboso atie lilala na malala na mutu so malala te ba fruit to ndunda bengai. Donc voilà yango wana ninga lobea te mama ko loba nini na ba ko la biso mama zo mala bato batalinga na pamboli bango baba kenda liboso bazo ngasiba te nete nde na kuta na tata oyo musala na liboso ezo ngasima te apambola ngai na pamboli ye na kombo na Yesu Masia. Merci papa Mark papa Mark tika na mutano bana nazani esengo mingi papa bana na bota mana na kuta na likambo te nasalela nzambe na pesa la ina isa nzambe na ngai na mnyoko makana boye nelo munde nazotelema boye na liboso na yo nazotangisa mwana na ngai ya 6e na nyoka ma fona futile mbongo ya classe ya liboso na 6 taka mibale na 6 te nzambe kanisi na ngata alias onga na sala pona yo yango na yebisaki nzambe na ngai nzambe akanisani ngai kokuta na yo papa yango na pese lukumu na ekenda liboso ezonga sima te likambo na ngai nyonso oyo ezala lobi na eglise na kotatola amen to amen te amen 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 pour Maritabu mokonzi ya Kishasa yeyo a confirmer boye bien bana kini matadier alobi boye bana kini nyonso peut confirmer trésor matadier yeyo ya Maritabu makambasali yoyo namona ngote ya mama malala oleka na nzela boye mutu mo abegi penja vraiment yaka ba journaliste na basuka kana mais vie penja azwi penja charge ya mama mama ndaza boye toke tila ndako na ye fe biso to zala to confirmer dilo yango nazo ngilala nazo ngipena malala